Na komba ngambe tata mwana pe molimo santu batata ba mama balandi ngai wa bino Guy Laurent Lobela autre madi analyste spirituel. Lelo ezali dimanche. Yaki église ndenge kozaka ko meseni. Toyoki mateya ba communiquer pe ba sango nyonso oyo epesami na kati na likomba na biso. Ndenge ezalaka na kati na émission na biso les analyses spirituelles à chaque fois vous allez na likambo ya koloba kolobaka. Et tongaki juste to présenter bino ba image ya dimanche ya lelo bande bazaki na likomba ba filmaki et ba même biso ba image tango totali ba image to sepelaki makasi yango totaki to présenter bino ba image ya culte ya dimanche ya lelo na paroisse ya Cape Town esika bana tata simoto bazali esika ye moko tata simoto bankianga yazali alanda ndenge lingomba awa na fête ici les alliés kotambola. Donc sans plus tarder tout ça na régie très rapidement à balancer le biso tout d'abord ba image ya dimanche ya lelo tozotia la bino ba maté ya révérend pasteur et exercice ya ba surveillant animation ya faki et puis défilé ndenge za kaka Ombokankamba et consort. Régie très rapidement balancer les bisous bon tozonga la bino na minute ya moke pour na kopesa bino moi commentaire ya moke par rapport ya déroulement équipe.
tosenga na papa na biso atelema mpo apesa biso maloba na mokolo. Bangisme oye! Oye! Bangisme oye! Oye! Bangisme oye! 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 Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Nous 6 jours, mais il y a 7e jour, Seigneur, pour que ça y est, Yango. Yango, tu es dans le Sika Oyo, dans le Kumalelo. Pour l'année matin, papa Moté a été sur ma lame. Attends, il y a mon candidat à Psom, 101, 1 à 4. À ça, il y a des détails. Après, il y a des détails, mon candidat à Psom, les années. Et puis, Tina Nini. Somme. Et puis nous avons attendu les bisous, ils sont pas sur le qui a mon malam. Ils allaient moto hasard aux hommes, ça a remerciement. Bien moto hasard pour se décider. Na malam ou de temps d'arber à ça les liés à ça il a gagné. Yé moko moto les allaient ngana yo. A se décider qu'il faut atika pour ça la mabé à ça la malam pas battre Nzambe azali bolimo Nzambe aza juste atina na somme au totangi na mkomalelo te na biso ate biso malam Nzambe azala juste te ndenge papa jangena bana ko loba Nzambe akobongo na satana te ata mokolo moko Satana pe akobongwama Nzambe te ata mokolo. Donc Nzambe akotikala Nzambe. Donc esengeli na biso bato oyo Nzambe asala esengeli na biso tozala reconnaissant na bolamu oyo tata Nzambe akosalelaka biso na justice oyo tata Nzambe akolakisaka biso. Biso sikoyo devoir na biso ezali to se décider toloba ke jamais tokoyoka susu tokoyokela satana tokoyokela kaka tata Nzambe koyokela satana te elingi koloba nini koboya mabe likambo oyo moni ezali ya mabe esengeli na mwana Nzambe aboya kosala yango tosala toujours malamu pamba te tata Nzambe alingeli biso bolamu wana ezalaki na mokanda na biso oyo batangelaki biso na mokanda ya Psom. Et papa alekaki na mokanda Exode mokanda ya mibeko ndenge toyebeli yango Exode 21:27 ezali mokanda oyo epesamelaka bana Israel eza mibeko toyebi histoire malamu tokozongela yango te mais biso nyonso toyebi biso badimbangisi te ndenge tozali awa toyebi ke ntango babandi kotanga mibeko toyebi elingi koloba nini. 10 commandements, papa Diangenda azali koloba toujours botangaka yango nyonso atoko limbola mobeko moko mitanga mibeko zombi nyonso ote mutu nyonso ayoka tolandi papa na biso alakisi biso na ntina ya mibeko alobi mibeko yango ekosalaka différence entre mondimi ya kimbangisi na mondimi ya bangomba mosusu
effectivement, à part le commandement, nous avons éthique, nous avons un principe et méthode. Et bien, nous avons un nyonso, nous avons un nous avons un commandement. Nous avons tout, ce qu'on a dit, nous avons un règlement d'ordre intérieur, il y a pas de Dakar, nous sommes des alliés. Bana Israël, il y a 613 Libéco, au Bazakana. Bisopé, nous avons un Libéco, mais quand nous avons un après cet exemple, il y a Massana. Un qui maniste, il n'y a jamais comme Massana. Un qui maniste, il y a un Kamousson ou l'autre. Mais Mingi, on dit que nous avons une église. Si vous avez une église, vous pouvez pas la vert blanc, vous pouvez pas mais si vous avez une église, vous pouvez pas partout, vous bon moyen. Moi, si vous avez fait une sala, moi, je suis 20 ans, mais là, je suis moitié colo, je suis 20. Mais là, je suis moitié. Il y a une influence au Vieux pour beaucoup de bébés. Donc, les bébés, on va faire ça. Quand tu as un ndako na nzambe, isingi tozalaka nango awa na kati na ndako na nzambe pe bisika nyonso oyo tozalaka. Tolakisa différence wana parce que balobi biso nde tozali photocopie ya bana Israël biso nde tokotambusa mokili. Soki yo ozosala le contraire bisika ozalaka obi bisika okende te yebaki okotunama. Isengeli totosa mibeko nyonso oyo bapesi biso oyo ya libomba mpe mibeko di commandement mpe bamibeko baprincipe méthode éthique biloko nyonso wana bapekisi biso en tant que bamimbangise esengeli tosala te pamba te soki oza kosala yango ata obombami me bayebi biso malamu enkimbangise place nyonso azali ata obombami me bayebi yo soki kaka okoki kosala likambo ke na bino mpe bana papa simoki mbango seke bayebi biso esengeli to se comporter vraiment ndenge ezali ya bandima papa tangi biso mikanda mibale na 1 roi 17 8 et puis alekaki na mokanda ya Genèse 18 atangaki na 2 soki na bosani te asukaki na 16 nyonso wana atangaki mingi mais oyo ngana memi kokanga alobeli mingi na tina na offrande na tina na matondo na tina kokabela tata nzambe apesi exemple moko oyo ezalaki vraiment emonani na biso ke tata nzambe kolo oyo simoli mosantu oyokaka histoire wana batambulaka bakoma wana ndako abraham bandako ezalaki nango ebele na mboka wana nde kaka papa alobi étoile ya abraham ezalaki na connexion na ya tata nzambe yango wana banzambe bakendaki na ndako wana baponaki n'importe quel ndako te bakendaki na ndako ya abraham ntango bakomi wana ye mpe loko azalaki mutu ya étoile oyo tobengaka elemi na 6e sens na ye ya comprendre ke oyo baza bato te asalaki le nécessaire asukolaki bango bakolo ndenge batangi bayebisi biso alambelaki bango balambeli bango biloko ya kitoko ntango balie esili oyo bato anglais balobaka après ba open up balobi sikoyo makambo oyo bazalaki nango sadi kolia kokaba bilei kaka otomona eza kaka mpo banzambe te ezawu na jacob esau atekaki mokonzi likolo biloko ya kolia balobaka supu madesu nzala elekaki te komana oyo ayanga koma nanga leki kaka na supu madosi kototala tata nzambe nkolo esimoli mosantu balekaki na ndako ya abraham ntango basukoli bango maboko balobaki eloko basukoli bango makolo pardon mais ntango baliaki basanti benaka wi akei moko chalere mala moko bafumuami oyo tobana lingala balobi en tout cas bapesi na bapromese mwasi na yo akokota boye na boye toyoki nyonso batie biso mpola nini
lipamboli yaka soki opesi ozwi lipamboli mingi na bamangomba oyo tozomona awa okomona bato mosusu bapesaka chaque mois bapesaka nini tokokena bagroupe de prière okomona chaque mois bato bapesaka nini mais biso na engomba na biso ezalaka chaque mois ezalaka kaka 2 fois par an donc na année moko topesaka 2 fois et puis na mangomba wana ntango bazopesa dini wana bazopesa mpa paster ala moto lokola nga lokola yo mais biso toza kopesa epai ya nzambe biso moko toyebi te dini oyo topesaka mpa motu te malgré to alati nzoto mais toyebi kopesaka mpa ya nzambe kototala différence bango bazopesa chaque mois pa ya paster oyo aza motu mais biso tozopesa pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali nzambe kati na bato mais po topesa okomona bamosusu po apesa akopesa ndenge ya lingeli bamosusu bapesaka basi soki osalaka te peut-être oyo basalaka te leba oyo basalaka mingi okomona akopesa eloko moko eza na sens te malamu opesa ya moke selon bozwi na yo selon esaleli na yo ndenge pauvre mama oyo totangaka kaka na bible nakosani chapitre oyo azalaka na eloko te mais mwa ndambo moke azalaka nango ezalaka neti mbongo na ye ya suka yango apesaka na ntina ya makambo tomonaka kolo yesu alobaka mama wana apesaki koleka bato nyonso ezali mpo na sacrifice oyo ye asalaka ya kopesa biso mpe esengeli topesa bambongo tozalaka nango na babanki nga na kolobaka yango chaque fois même obombi na dollar na sambe ere obombi na kweni eza ya yo te eza mbongo ya tata nzambe nzambe nde moto asali ke ozwa makasi ya kobomba ya kosave mpo te osurvivre eza mabe te soki ekomi na nduru ya tata nzambe esengeli na biso topesa part na ye ndenge moke ate biso alobi une année eza na 365 jours année mobima fotala badanger oyo eza na kimi ntango tolalaka oyebaka te tozalaka wapi osutuka kaka po oseretrouve olamuki eza na mbeso epuis butu nyonso wana ozalaki wapi enani agardaki yo enani arapele yo asali yo rappel mpo lamuka donc tata nzambe asali yo rappel mpo lamuka donc esengeli na biso tozalaka reconnaissance mpe ya tata nzambe tokanisaka tata nzambe biso komi na difficulté baproblème etondi yo simokomoloba nzambe azali wa te ntango tozala basante ya malamu esengeli mpe toyeba kozongisa matondi epai ya tata nzambe parce que kolala kolamuka ndenge balobaka eza habitude te donc koloba lelo mingi mpe tolalaki na bango lobi balamuki te elingi koloba te baza mabe mingi mpe ya malamu bazali ote atei biso alobi eza mpe na balingwa moko ya kristo Bible lobi ezali est individuel lobiko ezali ya mutu na mutu papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba ya ntimba ya 12 ntango tozali ya ntimba ya 12 oyo eza ya ngai eza ya ngai oyo eza ya yo eza ya yo donc mutu na mutu asala effort na ndenge na ye oyo biso tokozoba sangolo zako na effort na yo nde nzambe akoyeba kotalela yo nini esengeli apesa na yo topesa oyo eza ya tata nzambe tokanga maboko te topesa tozokabela motu te tozokabela nzambe oyo asala likolo na se ndenge kaka toza boye eke nzambe apesa makanisi na bato nyonso ya mokili ke ye aza nzambe motu nyonso ya mokili akomprendre ke nzambe azala esika tele bakanzi baofrande na biso topesa yango ekolala rien yango apesi biso exemple alobi na biso ntango nyonso ke na bambongo na bino ya batomate oyo mike mike yango aza nango besoin mpo te apambola biso ta yango oyo mpo na bikolo ekoya bambongo wana batomate ya mike mike ekolala so na sens te biso moko tozomona nkamba nde ezokoma ndenge nini bato bazokende tomonaki dernièrement mondele awuti na nkamba alobi akoma na ye mosali ya papa Simon Kimbangu Kiangani
tu dois venir à Mindele, mais tout le monde a Mindele, par moment, parce qu'on peut envier biso, mais sans le savoir, biso monde doit y tout ça la keba, tout ça dans Nzambe, oh Nzambe alingi, yango to baka, yango salama. Tant que ça bien dans baka, oh elingi et salama. Puta ila papa simu kimbango kiangani, yende to bikisa biso, yazali Nzambe na biso, to pesa, eza droit, to pesa. Vous avez un kosa, vous avez mis kosa yo moko parce que Nzambe ba kosa ka été. Nzambe asala yo mutu. Nzoto na biso moko ezalaka témoin ya ba masumu na biso tosala. Lelo soko kufi tango ko na pata tanda nzoto ko funda yo. Eko biso ke ngai ni ngabo amemaki na place ko. Asala ki place ko. Do makambo nyonso tosala ka nzoto ko ka témoin ko funda biso. Donc seneli tozala toloba vérité. Tozala ke lokola Anani ana Safira. Toyebi ba histoire wana nyonso moyen to kende. Pour les alités mais toyebi yango to ça. Po ete tata Simon Kimbangu kiangani akwa kopambola biso na mwa moke oyo azali kopesa biso. Ndenge biso moto oki te Nzambe bakabeli ye allié mbaramongo afungwani alobi ba vérité ke tokende Sodome et Gomorrhe tozo sala boye mwasi na kobota donc lipamboli ya mwasi kobota eyaki kala biloko kolia na mwa offrande wana bapesaki pa ya tata Nzambe yango nde efungolaki makambo nyonso. Lelo tokoki koleka kaka inaperçu boye te lelo ezali le 24 décembre toyebi yango eza date moko historique eza na baévénement ebele oyo elekaka na mokolo ya lelo. Normalement ezali mokolo oyo ndenge tozalaki boye ezalaki koral ya jeudi fallait ezwa charge ya makambo nyonso mais ndenge tokokeli na papa na biso secrétaire du jour ayebisi biso ke bareporte date wana comme na février donc nde balobaka oyo elekaki ya biso oyo mpe koya ya biso donc tobongama ntango tokokóma na date wana biso nyonso tosapote bandeko na biso ya jeteki. Date ya lelo ezalaki kaka te mpona jeteki mais date ya lelo ezalaki tout d'abord reconnaissance ya église kimbangisi pamba te bakoko na biso bazalaki kosambela na bazamba na matiti kobombama mais na mokolo ya lelo bapesaki bango autorisation bakoka kosambela lokola bato nyonso ezalaki mokolo monene. Na mokolo yango mpe ezalaki naissance ya groupe théâtral oyo toyebi jeteki. Lelo bakoma koyemba mais normalement jeteki rôle na bango ezalaki kosala théâtre kodémontrer bamakambo eleka ndenge kaka toyebi makambo ya théâtre ezalaka na asi biso mo eza batémoin tomonaka ntango bametteur en scène balekaka awa totalaka batéâtre mingi ya jeteki mpona kolakisa biso makambo oyo eleka mpe makambo oyo ezali mpe makambo oyo basekret oyo banzambe na biso bapesaka oyo ekoya. Toyebi mpe mokolo ya 24 décembre oyo ezali mokolo oyo nasi biso za bakimbangisi toyebi tolataka saki na 1992 bana ebele bazalaka na 92 bazalaka te ntango tozali bango mwa bana mike tolataka saki mpona kosenga bolimbisi ya lisumu ya Adamu na Eve. Toyebi yango malamu mokolo yango ezalaka mokili mobimba mingi wana kotuna mais Adamu na Eva papa yange na yebisaki biso ke Adamu na Eva bazalaki bato mwindu donc lokola bazalaki bato mwindu eza na biso bato mwindu biso moko esengeli tosenga bolimbisi moto asalaka mabe ye asengaka bolimbisi soki baparent na ngai bien bakoko na nga basalaka mabe na likambo moko donc ngai nazali arrière petit fils donc ngande mutu na koya kosenga bolimbisi bakoko na eza te ko ndele moko bauti soki basenga na bolimbisi non yango papa yangena olimo santo a fait comprendre biso ke eza ne biso ba mwindu yanga bana ko tuna biso question mutu mwindu okutawa sadi mutu mwindu pona koloba ke azaki être el mozo tata nzamba salaka yemta bebisaka yango wana esengelaki asenga bolimbisi na lisumu oyo ye asali mutu asalaka mabe ye nde mutu asenga bolimbisi na mabe oyo ye asali na mokolo oyo mpe kaka le 24 décembre toyebi na 1999
papa na biso mbanza oyo mokolo ye ezali na mokolo oyo ya lelo oyo alobaka ke oyo ezalaki na gauche eke na droite oyo ezalaki na droite eke na gauche asi le 24 décembre ezali date moko ezali date moko monene même na date kaka oyo asi na ba 1988 bana ya jésus basala accident maza mutuka bana jetiki ebalukaka ezalaka bana jetiki te mpo nazoyeba bamama ebele bazalaki bakote ya quartier na biso tozalaka bamama ebele bazalaka ya badirigant bakufa mais mingi la majorité ezalaki bana jetiki parce que ezalaka feti ya jetiki feti ya lingomba oyo ezalaka dédié na jetiki mais bana ya badirigant mpe mosusu bamama mosusu ya badirigant bakufa kaka na mokolo yango mutuka wana ebutaka na zone na biso oyo tosambelaka na paroisse na biso batata ebele bana ebele soki ya jeteki bazalaki ya paroisse na biso na batata oyo bakufa donc na yango tokanisaka mokolo wana pamba te ezalaka mokolo ya mpasi kofingama kotyolama donc imbangisi kobima libanda ezalaki mpasi lelo lingombe eza libanda tozosambela malgré kofingama ezokontinue me tolemba te osala mosala papa simoki bango pamba te yango nde ekobikisa biso eza na mosala mosusu te oyo ekobikisa biso misala oyo tosalaka eza ya biso privé ya mosuni me misala oyo ya tata nzambe yango nde oyo kolo yesu batunaka ye kolo biso tozolanda yo ofuta biso nini kolo yesu alobaki bomoi ya seko donc mosala oyo tozosala ezali mpona bomoi ya seko tosilisi bongo na komba tata mwana mpe moki mosala amen. Technique de la science, de la science. Commandant. Papa Gambo, portez musique. Qu'est-ce que commandant vous a drapeau déjà? J'ai des longs, j'ai des longs.
Africa 21 TV, un nouveau monde. Merci à Africa 21 TV pour la présence. Mais présence et motivé. Merci pour l'amour. Africa 21 pour Africa 21 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Courage dans Africa 21 TV. Va continuer Moussande Baosala Nasabone. Et bon Pino, Africa 21 TV, un